kaka ndenge na yebisaki bino libota na Nzambe bana monde entier chaîne eza kaka moko nalingi to s'abonner biso nyonso na Kilongo TV. Oh Kilongo TV bino ba ebolula journal botala makamuni nezoleka na mboka na yo bino ba ebolula miziki. Oh miziki ya Ngiama Makanda le roi de la forêt papa chéri Jibin pia na leader Amour Foubert tunango kotala ye wapi bino ba ebolula ba prédication ba mate ya pasteur Lité ya Kanda okotala nga na Kilongo TV na zoloba bien Kilongo TV yenda kangi masolo Kilongo TV chaîne moko oto tikali nango Kilongo TV oya koboya Kilongo TV na zoloba bien na zo chama ina munoko te yaya façon na ko papolela ye akolapa bana na Nzambe baseli ya Nzambe mutu nyonso mwana muke mukolo papa mama yo muto lula chaîne ya kitoko Kilongo TV yango yo s'abonner mbangu mbangu poete otala biloko ya kitoko boniko ekomi nini yango yo oko s'abonner yo oya mutu munene oko s'abonner na Kilongo TV yo na yebisi yo na banti to yokani merci motiver pe ba cameraman et motiver pe ba journaliste pe na remercier bino na féliciter bino bino nde bato ko comprendre Lité ya Kanda zanani amemi message nini na mboka c'est-à-dire eloko ezo motiver na ko sala conférence yo eza pour la 3e édition Lité ya Kanda et puis tango ko ya na kati ya édition o ya les 11 édition 3e édition tango ya o consentir différence o consentir Lité ya Kanda aena mate ya solo o consentir Lité ya Kanda aye ko sangisa peuple congolais au consentir na kati na nga même tribalisme ezate. Merci. Deuxième question ça mauvais souvenir na yo ezani na titre au pesa ba contraire par rapport ya mauvais souvenir. Na tando ba makambo esengote. Na tando ba makambo esengote pona afifa na nga pesa ngwangote. Na yo ka pesa ngwangote. Bino muso ba osepela na makambo nga na osepela na ngote. Boni boyeko bako sabiso na bofelina on a total bofele papa kotala bofele za mabete metango total bofele fo yeba on loba pona mboka na yo telema ofele wana lobitanga okoma ofele yeba banaka ko salisa bofele ofele wana lelo za mwana loba kokoma mutu fo sala musala abota bana abokola bana baso flatter bino bozo yeba te mauvais souvenir ça peuple congolais nyonso 95% va vivre un mauvais souvenir. Na makamu na ngana ocha titre bien te. Ocha je le reçois, on soigne na reçoit. Bilangezate, ana fermete, ana mbongo te. Ba misuba bimisa batu mbongo na nzoto. Mbongo ana bimisa mo na nzoto. Sala biso banja ba chrétien. Boni boyeko, to ana mauvais souvenir. Ba tchaki pe motema na église ba suba déception lelo. Tableau papa malade. Troisième question les gens qui na pasteur Lité ya Kanda pasteur Lité ya Kanda na bédition nyonso o elekaka elo nini a retenir et puis pourquoi ça la yango. Merci beaucoup. Na botama artiste na botama na batala kati na ngai naza éducateur ya mans naza éducateur ya buzoba te naobanga pe mutu te po achelinga mbongo ngana changer scénario na ngai no sala ngoko landisa masui artiste papa junior ande mona mosali ya Nzambe mosali ya Nzambe faut ya pona kobikisa nation na yo lelo do mona ba artiste comédien ba ina ba bêtise a mona kwa sala comédien faut lo baka bêtise na miso ba pardon na otanga ba kombote pardon na otanga ba komo misu ba lo ba awa boni alingaka mukinzeta na kati ya makamu na ye batu baseka tofandi bana ba famille na ba parents batebele pona nini yo kochaka koma mukinza tokima ya busoba makasi ngana éducateur à masse na oteya na za éducateur na mutu abusoba te ndeti lelo to permettre busoba nyonso banda to yatia wa shera zo fongama te okomatanga jana nuboye ba otiki osala nyonso ana ngo pour ça. Donc, merci beaucoup.
Bonjour à tous. Ngati ça va la SPS télévision, mais aussi site dans les amis Info TV. Parce que on dit à Tanda, dans la nation nous on pas. Question dans les abonnés. Ma femme bosse nous pas. Nous sommes là aussi mais c'est ça aussi que oui. Est-ce que tu n'as pas peur qu'un jour ça leur arrive? La vérité est aussi le et deuxièmement, par rapport à l'activité au sein, il y a un festival, il y a une édition. Particularité dans les années. Merci, c'est ça. Idole, mon frère. Dernière fois, au Tokutanaki Naye, j'espère les Alaki na 4e édition, où il y a eu ce à cause de la foi. Les Alaki, dernière fois, au Tokutanaki Naye, Naye Bakayango. Que mon pour la soukanga de kutana na papa nanga ya mwana pe batu ba remarquaki déjà que attitude na ngai na ko telema et comment ki mabe kolonga nanga ya mwana papa question imoko atunaki au sala ka bédition pour na ko merci wana za papa soki azalaki tenga na koko bimate bozo remarquer te nga nazo sala ba édition na nga te pona ko se comparer na nga na papa papa sala ka ye na ba terrain bona ndaka pe maka mususu na ba terrain na zelu na poussière to silisi to beli barim oya nga na ocha na salle na VIP ah mama ko sekate ko to beta na we mosala ndama memi biso place oyo to bela to trouvango normal ngai nga na salaka na ba salle na tour à piscine par rapport à l'organisation tant to osilisa mutu abela te mutu alela rimite poussière te songa na nzoto yaki soin osongi soin na on se comparer na papa na nga na ndenge papa mutabana makama ba édition to yekuta yeko bana mwana ebandeli édition peuple congolais faut se sentir libre sala o esa posa na yo tata pambola biso. Pourquoi Kokenkolongo na hérité maman na passé hérité à Kandeza question oui et ça m'a bêté lelo to komi ko monango batu nyonso batelemi awa ena mutu apesi kombo ya botama nango na ndako azate bamambwani baza bapesi kombo Brenda balukurusuda baza bapesi kombo banani de la presse c'est comme ça mutu nyonso ninga kola kana fille tata pesa kinga hérité à famille mais ko fana na comprendre que ça comme ba faible ba mata ba omoni na ngai nga siko na jelité akanda yo pusana to beta na ba coup de tête okam ozomona mutu ayo kana kombo akamo asepela pena kombo atuna lité akanda zanani ça dit so yo ke sika nyoso ba bunda ba na kanda sike ngana akati na bango ndeko mo bakinya ozolo ba vérité mais la comédie ozobanga teke mabe mo ekoki koyela yo et puis qui est derrière toi et l'autre côté mabe nini yela ngai c'est que on préparer mabango na bango hein tire ça c'est qu'on préparer mabango na ba fie na yo hein to lo bango ka aw mabe ezati ngana mo sala nzambe o ya ba portro ba lekaka o ya ba ngoto bobote o ya ba yongololo to ba fushibute un bon mo sala nzambe loba peuple bikata yo kufi essentiel obikisi peuple na yo essentiel na bikisi peuple na ngai posa na ngai zalaki message na ngai ekomela bango lokwa message na bango message na ngai ekomeli bango esi na koli na pe na posa na kufa. Merci. 3 questions dénommé qui na tchaki sous-thème nango eza journée culturelle. Particularité, il y a 3e édition, Nazolobela Sikoyo, culture Nabiso, Tokei Wapi, Touti Wapi, Petoza Wapi, Okufeli, de la culture n'est Kufi, Okufeli, Oana Mawa, Ebe Matata na yo, Ebe Mama na yo, Ebe Manoko na yo, et ça lit 3 jours, 3 semaines, 1 mois na morgue. Et ben batata na yo et umeli na morgue et ça dit 3 mois na morgue wana nini et ben batata na yo ba masa to luka mbongo ezati o souffrir la culture na so place bébé
osouffrir obimise bemba tata na ona morgue eye na lupangu bakolegi no ntango bakoya oleba leliso bapeso baenveloppe tala bango bafoto wana esika ebembe ezali ntango bakosilisa bakundi melisa biso estce biloko bongo eza bolingo culture esali ekufi culture ekufi biloko wana nalingi yango yango nde nakoparle tour oyo plus culture na biso towuti wapi mpe toke wapi mpe nakotalisa bino lolenge nini moklisto azotrompe biso lolenge nini moklisto azokosa biso akoti eglise na elamba mosusu abimi akomi na elamba mosusu tata pambola biso biti nango eza boye peuple congolais nyonso achange peuple congolais nyonso azala éveillé peuple congolais nyonso alamuka oyo toza yango te esengeli tozala bato baza koanvie mboka oyo bato baza koanvie biso mais biso moko tozoyeba te oyo tozali yango nde biti na ngai biti nini ozolukela ngai na ntango mama biti nini olukela ngai tata pambola ngobile esika zali merci beaucoup biti na ngai ya liboso ya kolongwa na le bon samaritain eza boye le bon samaritain okokompare vision na ye te na ngai kuna balobi ministère de la compassion oyiba bayokeli yo mawa oboma bayokeli yo mawa ofinga bayokeli yo mawa osala betise bayokeli yo mawa mawa wana na comprendre ke yango nde ebomelanga mboka nomoninga na ye na lite ya kanda pourquoi nabengisaka papa na ngai na makambo na ngai te po papa na ngai na makambo na ngai na makambo na ebelaka te sikoyo bolingi nini papa nayebi te so na orépondre mabe merci to poursuivre na question grâce makola na biso nyonso naobundela mosala oyo osala ezala na valeur ebokolela obana ebokolela omwasi ebokolela mobali na yo esunga famille na yo projet d'avenir nini yo oluka projet d'avenir yango wana tobunda biso nyonso ensemble yo ozobunda nga na obunda totika babétise totika buzoba yango nde projet d'avenir na nga na susi ya mutu nyonso na susi ya peuple congolais nyonso peuple azala bien peuple azwa mosala peuple asunga makende liboso différence ya frère héritier na lite ya kanda lite ya kanda yango nde mosala héritier ya famille eza kombo bamotogobo bayongololo bafushibu kombo bapere nalingi kipere te na makambo na ngai nalingi peuple atelema azwa conscience lolenge lite ya kanda papa omona kati ya ndako napesaka baexemple ebele papa so alobi tuka liboso bana bayoki te atiaka na se apesi mwa conseil tuka mibale bana basali so erreur apesi conseil bana bayoki te apesi conseil tura misatu papa sakani asilika kandemaka c'est-à-dire lite ya kanda eya likolo makasi mpe eya na différence na héritier ya famille héritier ya famille ezalaki plus local kombo moko local eza lokwa nde tomona bagroupe mosusu nde bajoue batéâtre ya mboka nde tomona batéâtre ya mboka succès na bango esuki awa na nsele na au revoir bakongo sikoyo lide ya kanda naoloba makambo naosala bajete biloko naolobaki otuna konzwa oyebisa yo biloko naolobaki otuna kikedi oyebisa yo debesa oyebisa yo azaka awa na nsele na au revoir bakongo sikoyo lide ya kanda edepase bamboka nyonso ntina diaspora mundela oluka si interprétation ayeba me mutu ojuste oluka nini nga bato bakokanganya mindele fo bayeba likambo nini mutu aza nango posa ntango bayeba posa nanga kimi ekotaka te seni ekoti message mpe ebima différent nga mpe nabimisi oyo ya ngai me nasepela boye yaya soki ezalaki problème baartiste baokufela eya problème spirituel mosanga baa na raison kosaparaître ozomona toosaparaître na fode te na veste ya sika na montre ya sika yango te naoyebi so vérité eya na mosali ya nzambe moko te sa délivre famille na ye ya liboso délivre na famille na yo apo yo okota na bafamille na biso yo ebiki ndoki eza na bafamille na biso bacomédien okufe mutu akufa mabe
boni boyeko toi ba pauvre toi ne l'autre côté toi na ba soins médicaux et bien biso ba artiste toi ba twanzala toi ba ta estomac toi qui ne tournage toi lia ba gratana toi lia biscuit na nguba toi me la milikité c'est normal to kufa c'est que na sir biloko nyonso nga na tangi toi qui ne prière mo sa nzambe tant to silisa après ça biso ba miliki après ça biso ba ndaku après ça biso ba mbongo comment bilo musuna mo ba bêtise na mboko yo na comme na posa liwa makasi na tika bino pour comprendre été bon OK nekuna nini échanger na ba fi na biso nini échanger que nous dans la famille à Modero que nous dans la famille à Pomba que nous dans la famille à Pakalowi ba famille pauvre ya biso ba famille zangatina c'est normal to bela to kufa et le comment côté ko changer et le côté ko changer pour mboko pe combien de bateaux ba organiser ba prière 100 jours de prière en combat 100 jours na limité a telemi makasi abi misaba nyoka abi misalikoro do abi misangugu nini changer na mboko nini changer. Merci beaucoup. Je crois que passer l'artiste et comédien n'a pas musicien, n'a pas plasticien, n'a pas comédien, n'a pas ministère, moko. Et le lot, dimanche, nous avons que général de Fao a Kenda pendant 21 ans à Zongi. Il y a attaqué moko va représenter à comédien. Au solo, boni pour la retour à général de Fao. Merci. Nani loko na kolo ba pona de Fao te mais loko tourner ma question fona de Fao o uti na mboka mali soin kitoko oya bonne santé dans la pembe loko la mwasi suki elala oye na bilambo zola ta kitoko oye na ba argent de poche ngana ane loko te mobola na loba ni pona de Fao ba bon retour tata pambola ye poto moni bisunde ko na biso congolais o mikolo ebele asalaki baposa na ye ya kowumela libana mboka lelo aye mpona kocreye baactualité tata pambola ye moto abengane na mboka aza te moto apekisa ye mpe mboka aza te des fois osali posa na yo owumeli oliembana matama efimbi okomi pembe le plat ale na olobani mpona des fois bon retour na mboka na yo po moto abenganaki yo mpe awa aza te T'as des fois on beaucoup à ça. Oui. Ah, papa. Si on se plaint des fois, on te dit ça la terre. Amour scolaire, amour yabana. D'autant mon ami, quand on s'est riche, tola tapete ya alliance. Nanyo ngana kobala. Nala tise pete alliance na nzembu ya de Fao. Exposé à programme à dimanche, mais nous n'avons pas il faut que la base soit rendez-vous. Merci. Pour la troisième édition, l'idée à Kanda, autodénommée en journée culturelle. Et ça, dimanche, les 11. Et ça, il y a 13h juste, to bandi événement na biso. Nazo remercier awa na katia ndaku oyo ba pesi biso ya Planète J. Na pesi lisusu merci na ba responsable nyonso ya Planète J ko bana na numéro 1 tina numéro ya suka. Na pesi lisusu merci na papa na biso Fabrice Mario musala kitoko papa wazo soutenir ba jeune wazo soutenir bato bazana batana na bango payer mon ko a confirmer musala nini o nzamba tia kati na ngai pe na ko présenter makambu ya kitoko ya bien ndeko nango za libana mboka soki bwana site internet na bino bo benga na 089 70 plus 243 89 78 37 à 29 na lobby plus 243 89 78 37 à 29 peuple congolais a mobilisé na comprendre que bana na nzambe message comme la bango papa na telemela na biloko e ya ko bomela nga peuple congolais nga na telemela même na hydroquinone na zo lutter contre les antivaleurs
ebebiselinga peuple makasi mutu abandi choko bien tomoni ye mwasi kitoko tomoni ye belle fille ntango azokokisa 40 ans elongi nyonso enuni lokola mutu abeteli mo ya pakoli makala natelemelaki biloko wana nyonso lelo peuple tala babota peuple bozala ta bashokola boye kitoko te papa kabelo eza mabe te toza na epoke akala te epoke akala ezalaki mwasi ata aza na banwani baolingeka bongo mais lelo keba esengeli mwasi kabelo mponga mpe nasepela na yo critère nini yo olingela basi papa wana ozotina nga na ekobo otina nga nasala filme ya sexy to nini yango critère nini akolingela mwasi naloba ngo na miso ya bato ozomona lelo critère echanza mibala mitu minene kala basi banolinga bango te mibala mabumu basi banokipe bango te mais lelo tokomi na valeur makasi mwasi alinga mobala azala mutu munene ntango aya na famille mwasi moye mutu afiotola mbanga eza te bango nyonso babanga mutu bakoniata bofude te kao oyo otyambanga na papola oregrete boni boyeko ne yango wana nga mpe na santi ke biso mpe bata mitu minene lokwa tozwi vale seke bakritere nyonso kati nanga esali ezali mais vi deja boyaka kipekapeka bala Schengen mpo na kunki ebo mibala kunki na bandundu olobi nini papa baza mibali bacomplet mobali ezaka eloko ya mabe na nzoto soki sexy eza te nyonso loko eza amobali kipekapeka wa mobali kobukana te mutu akosaka yo te kipekapeka wa mobali ya solo nga na ndimaka yo akela amobali bango nyonso baa mibali ya solo ozomona papa tokutana le 11 ana planète ici ozomona neti lelo nga na okamwa makasi mibali nyonso toyebaki bango ya bilongi mabe kende na bandako na bango bana basi moko omituna oya mide oto nani tala ye nimosi mwasi oyo aza na ye omona mwasi kitoko otali basi bamodere okamwa otali basi bapakalo oya po baartiste comédie tozala kitoko te tozala bilongi mabe mais basi na biso baa kitoko omona ngo ozomona bandeko bolimbisa ngai nayebi ke botalinga ebele bozomituna abala to abala te abota to abota te naza kaka na problème ya choix nazobeta misu bipai na bipai namonaki deja moko natanga komona ye natanga zomona dimanche nde nakotangela bino komona ye aza na États-Unis azorepresente nga makasi kuna na États-Unis mpo toningi tofongola selili mosusu kuna na États-Unis te bango babana na profit nga na babana na profit te na talo nde bakalite na nga na balie c'est tout omona papa on babana na profit je crois que comme na suka partialité ya kanda oui papa na bakutana dimanche oui naningi nabakisa mutu ya mbongo ebele adepa na mapatriki boyimbo papa na China kuna na Paris ata gouvernement kabeninga mbongo papa na oleko na mbongo te oaka likolo Patrick depa na maboyimbo bibi shibukle d'or na Lyon wana mwana na ngai ya molimo azalaki danseuse epai ya keste mpe mikolo azobina danse moko ya kitoko pakola efwenge ezosepelisanga mpe makasi nabosani te te tosolola te nabosani te internet oye Kinshasa mpe oye amonisanga titenge na sensation nalobi ke internet oya sikapa pamba. Merci beaucoup, amis internautes. Ça commence bien et ça finit bien. Nous allons recevoir Modero Totokani, Rock Bodobo Kabela, Makalumba Togoya Baba Monioso Lobby, na salle de fête, moi na lemba parti à 9h. Nous invitons la presse en ligne Bozangate. Rendez-vous est à 9h juste dans la salle de fête. Moi na lemba na avenue Toana. Le Seigneur ba maman baza mutuya. Uti ko kufela ba papa. Mais natango tokufeli mama mami ndondo nalela yo pe na ko rendre ye hommage le 11 ngai hommage na nga na ko rendre mama na nga mindondo le 11 oyo na événement na ngai siko na oloba boye mais na day pour prester
Oui, ce qui va permettre pour théâtre comme on a colo nango. Yende mukolo théâtre. Yende mutu théâtre c'est yé mutu bimisa mutu té. Yende kolo té. Papa nana kanda na kutena na mbali osomona CBS oye bisangaliti akanda. Yo pe osala ka bo poko manenga na za ah papa donc yo kufi ba ne ba remplacer. Osomona ba kolo théâtre ba responsable de théâtre mutu bouger té mutu lobate. So bango ba telemité to sa musala elongo. Siko na ono baboy. Oya kufi asa mama bana basi nyonso tozala ba exemplaire tokende kolakisa mipende na biso ya milangi te ya pembe toya tokunda mama na biso na honneur na sepeli na bana lemba omoni bana lemba nde batelemi bateli te mama oyo akufi mama mindondo aza ya biso tokolela ye musika te mbala moko batelemi ntango mama oliva ye batelemi bapuye maloba mama batiengo wapi na lemba me ya mundu eri awa tala makambo esalamaki bangoto poko bakokoloba te ozomona na sepeli makasi tozali moko tokunda mama na honneur tolata kitoko propre soin toyana babétise te bafoto buzoba te toana susi molimo mama mindondo epema na kimia eloko ebomisi mama vi ya pasi sede asali mosala ebele na mboka atikeli famille eloko te sikoyo biloko abongo mosala nzambe okote yango batu te papa mindondo atiki eloko otenga mno oyebisa yo mindondo akufi pauvre atiki bale eloko nini papa mindondo akufi pauvre makasi tobunda mpo na célébrité na biso tokoma batu totika bana na biso na baposition ya bien totika bafamille na biso na baposition ya bien eloko ebomi mindondo ezali asentir age dévancé asombi ata te van courel te asombi telefone na bien te mutuka te lupangu te araisonne kotika famille ndenge nini crise cardiaque pour mindondo aseni akufi tata pamola. Merci beaucoup na ba nyonso face à la presse au contacter langa na se na sala bino nini esui ozomona bato balobi ke nganga na onda pesa esui ya munena longola ya moki apesa ya munena kimbantseke kuna papa asifoko bato abakisi eza biso te ozomona papa ya kisi oh bato kisi papa kozala limité na kisi hein yozomona te bato basimbi kisi na théâtre nauti koloba awa succès na bango esuki awa na nsele awa na nini te okotangisanga bakombo te oyo nani te nakotanga oyo nani oyo bachoko oyo nani nga natangaka so ewi olobi wi tanga na papa modero modero te Batista yes ye te sai basaisai mpe namonaka ye clair te me aza na kisi te pakalowi te konzo wana nde kikedi bango nde the best bango nde donc yoka bato ya ntango yango babi bino na ntango boyokana te toyokanaka me bétise nde na linia de la foi bon wana mosali ya nzambe papa ne touche pas mais ouais merci beaucoup ami nayebisaki bino nini bosabone na Kilongo TV nanu bilenge esili te oyoki elengi wana eza avant goût sabone ovivre bilengi ya Kilongo TV na banzi toyokani oyo akoboya Kilongo façon na kopapolela ye akolapa